Shalom, shalom, shalom. Bana nzambe nyonso shalom. Bat nyonso balinga mama Sylvie shalom. Vraiment na pesi bino esengo plutôt mbote mingi nazana esengo mingi ya koya lisusu liboso na bino vraiment nayebi ke ewumeli mwa mikolo ebele. Bomoni ngai te bato bazobenga nga mama Sylvie tozomona yo te mama Sylvie ozoteya te mama Sylvie oza wapi yango leo na ye pour la oyesa que nazali et puis nazali vraiment très bien portante vraiment nzamba zwa lokumu o apesinga susu makasi ya koya liboso na bino pona ko kabwana bino sango malamu ya Yesu Masia. Mais avant tout la ligne d'abord la remercier lecteurs nanga nyonso ya Kitambo. Vraiment je sais que vous étiez très nombreux dans les bureaux de vote pour na ko voter ngai pour na ko pesa nga ba voix na bino. Vraiment encore une fois merci na soutien na bino pe na port na bino nebi ke bo soutenir kinga makasi nebi ke bo voter kinga vraiment ebele et ben biso zaba na nzambe bibi na biso na ba circonstances nyonso ke ba na kokumisa nzambe. Vraiment deux fois nzamba sala makambo oyo biso to senga kaete asala makambo selon ndenge ya lingi. Donc notre Dieu tellement qu'il est fidèle, il fait toutes choses en son temps et à sa manière. Ya wana biso to koika ko pesa ye merci. Vraiment ba électeur na nga nyonso Kitambo na pesi bino merci. Peut-être mingi bayeba kité ou bien peut-être bayebi que vraiment na longwa ki na Kinshasa depuis le 1er janvier nazali awa na États-Unis na yako talabana et puis na yaki pona pe mamwa muke et voilà que bon makamyo seleka ki na simananga vraiment bana Kitambo na yebi ke boza trop déçu na yebi ke boza na vraiment na benketi boyoka ki mawana na ko semno ka ke boza bata mawate boza bata esengo bisimo to yebi ke to ganyaki toza ba ganya et vraiment to pesi nzambe merci. Alors na kokai ko bana matea na ngai te sans pourtant na bana d'abord ko remercier bino bana Kitambo nebi ki bozaki vraiment très nombreux dans le bureau de vote pour na ko pesa nga ba voix. Alors nzambe apambola bino donc nazo ebisa bino kaka ki toza ensemble et loko moko ko kabola biso te bana Kitambo toza ensemble et puis ba projet no sa kitoko oyo na lakaki bino na ba descente nanga je pense que na lisungi ya nzambe to kwa kosala o to kwa kosala ndeka na zaipe ko loba ke to kosala nyoso te mais du moins to kosala ndambo elongo na Yesu Masia et naza toujours de cœur na bino toza ensemble bana Kitambo vraiment d'ici peu de temps nazo zonga na Kinshasa ba base na ngai na lisungi nzambe tokomonana tokokutana tokosolola tokobeta masolo tokopesa pe nzambe merci na o nyoso eleki vraiment bana Kitambo na lingi bino mingi boza vraiment na kati ya motema nanga vraiment toze longo na nzambe mais nazo sabino ke makamyo seza kitoko nyoso eza kitoko ya mwana na ye na lite ya moko voma kitoko pona kolendisa bandeko nyonso oyo penza bazokuta na bepreve ebele na bavi na bango to oyo peut-être baza mécontent na ba makambo susu oyo komeli bango na vie na bango tout ça. Alors lelo nzambe na kopema na ngande na zozwa ta ya kopema vraiment Saint-Esprit a inspiré nga apesinga matea kitoko oyo na lingina kabwana bino na mokona lelo na ebite soki boza jour nini mais biso toza samedi toza déjà pourquoi alors nazote ya bino et vraiment na nzamba Saint-Esprit apesinga matea ebele na kozwa ta ya ko kotisela bino ango avant que na zonga na Kinshasa vraiment nzambe apambola bino. Alors sans plus tarder lelo na lingina te ya bino te moko mutuya na intitulango les épreuves testent notre foi. Alléluia. Ba épreuve et mekaka kondima na biso ba épreuve eza nini ba épreuve ezali ba momekano oyo tozokuta nango na ba vie na biso oyo tozokuta nango na mabala na biso oyo tozokuta nango na banzela na biso ba épreuve oyo tozokuta nango na ba domaine nyonso afi na biso. Alors ndenge sabino bana nzambe oyo bozolanda nga na pokwa na lelo to na tonga lelo ke ba épreuve souvent eyaka na bomoi na biso mpona ko tester foi na biso to mpona ko perfectionner foi na biso. Alléluia.
Vraiment nzambe aza bien. Na ina te sabino ke nzambe de fois a permettra ba épreuve comme la biso na ba vie na biso pona ko tester fois na biso to pona ko perfectionner yango. Alors, koza na fois elingu ba nini? Koza na fois ezo signifier nini? Ningna te so mwana nzambe yo ozola nanga na pokwa lelo ke koza na foi ezali d'abord croire Dieu kondima ke nzamba azali kondima nzambe. Alléluia. Koza na foi elingi su koloba être dans la joie. Ata makambo eza malamu te, quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, il faut être dans la joie même quand les choses ne marchent pas. Il faut koza na esengo yonde ba bengi yango foi. Yawande babengi yango foi. Vraiment, koza nesengo même na ba moment difficile la vie na yo. Koza nesengo même na ba moment difficile ya libala na yo. Koza nesengo même na ba moment difficile ozo passer nango. Yawande balobi koza na foi. Donc malgré makambo ezo komela yo, malgré ba opposition, malgré ba mikakatono, mozo kondima ke nzamba zali. Ozo loba ke tout va bien. Koza na foi. Atoza malade, ozo loba ke je suis en bonne santé parce que oza na foi. Tant bat bazoloba ke ekosimba te yo zoloba ekosimba ya mwana ndezali foi. Alléluia. Koza na foi ezali ko agir positivement na ba situation oza ko affronter na vie na to oza ko rencontrer na vie na yo. Vraiment banzambe bandeko nanga ya basi to mibali oyo bozolanda nga na ebite bisika no so bozali na ngi na talisa oke koza na foi ezali koza na esengo dans toutes les circonstances ya vie na yo. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, ba situation nyonso ba circonstances nyonso ya vie na yo, zala na esengo. Zala na esengo. Et puis zala muto ko louer nzambe, zala muto ko adorer nzambe na makambo nyonso ezo komela yo, quel que soit les problèmes. Nebi ke batu mingi tamsu so makambo ekomeli bango to makambo ezo esalami lolenge o bango bazali kozela te ba mi posera ba question mbele pona ko koyeba est-ce que Dieu m'aime-t-il vraiment? Peut-être que tu vas poser la question, est-ce que Dieu me connaît-il? Est-ce que Nzamba zoyo kanga? Nzamba yebinga? Vraiment Nzamba soka yebakinga ko permettre makambo ekomela ngate. Vraiment soki Nzamba vraiment yo karanga, ayenge ko tika ngana situation te to se poser la question belé. Pona kolika koyeba soki Nzamba lingi biso, to pona kolika koyeba ke soki Nzamba za na pembe na biso na tanga ba difficulté na biso, to na tanga ba moment difficile na biso. Mena ngine biso na moya lelo to na butwa lelo ke nzamba yebi biso nzamba yo kaka biso pe azalaka na côté na biso tant to le kaka na ba moment wana difficile. Komi poser ba question belé beta ko koyeba soki nzamba lingaka yo réellement ko linga te o poser ba question belé o tika na ba inquiétude o zana ba murmure o luka koyeba est-ce que nzambe vraiment azomona makambo ezo komela ngate? Oui, nzamba azomona makambo ezo komela yo. Même atata on va besoin ça makita contre yo na moito na butu nzamba yeba kazo mona makambu nyonso o ezoleka na vie na yo eza na eloko moko te oyo nzambe ayebi na koyeba te to oyo nzambe ayebi na komona te. Yo oyo mi posera ba question wana na zulinga lepso ke nzambe ayebi yo pa azalaka na yo pe tango makambu nyonso ekomelaka oyo ya mabe nzambe ayebaka. Yo na ngine biso onde ko mwasi ndo moba ozolanda nga zala na foi. Mais prévu ils ont comme on a vu na o ezali nzamba zo tester yo ayeba soki okotika ye parce que batu mususu bakamaka nzambe po na bozwi ba mususu bakamaka nzambe ka pona likamo osongolo mais des fois penza bazo talabi o azo senga ngeloko na ko pesa yango te na tala nanu soki ako ayaki ka pona intérêt déjà kuti na ba relation na biso ka ya mokilibo ezala batu mususu ba approcher biso pona ba intérêt na bango moko soki bazwi eloko bazalaki na posa na hote o mona ba okima yo nzambe pe ayebi biso. Ayebi lo lengeni biso to satashaka na ye ayebi banani balandaka ye réellement to balandaka ye kaka pona b'intérêt nzamba yebaka. Alors ndeko mwasi ndo mobani nazotalisa yo ke quel que soit ba problème na biso quel que soit mitakatano quel que soit ba saison o tozo le karango biso to kangama na liloba nzambe po yango ndezo te ezopesa biso foi. Yango ndezo taisa biso ke nzamba za na biso des fois soki makambo ekomeli yo linga okotaka na kati ya parole de Dieu linga okonfesaka parole de Dieu po yango nde ko perfectionner foi na yo yango ekosala ke yo okangama na nzambe yango ekosala ke yo okende musika na nzambe te na ba problème oyo za nango. En tout cas nzambe na biso aza bien
nzambe aza tellement bien vraiment ngana mesana ko baka ke nzambe azali bien alors nangina te se non sous lisolo moko elekana ki na kati ba ekoli na ligue surtout ke na ligue 24 tokotanga ngomba mbangu na ligue 24 kuna tokomona pe bana na nzambe bayekoli na nzambe batu ya nzambe bakutanaka na mupepe des fois na ba vie na biso tokutanaka na ba tempête tant tempête ye na vie na yo eningisi yo okomi komi poser ba question okomi koloba est-ce que nzambe peza zaliawa est-ce que nzambe peza yebinga est-ce que nzambe peza onga na saelaka mais ngine taisa o mwana nzambe souvent makambe komelaka bana nzambe souvent makambe komelaka bato ba yebi nzambe souvent makambe komelaka bato ba kwaka na nzambe hallelujah. Okomona ke tant tozo kuta na ba problème batu mususu bazana pona ko tchola batu bazana pona ko finga ye penda sambela kati nzambe na ya salite ye penda sambela ka yango nzambe azoka ete effectivement makambe komela ka bana nzambe pona nzambe a perfectionné foi na biso tokota na kati na bateau awa na Luc 8 na verset 24 bible sisoni nangi to tanga ngomba balobi les disciples na bana na moi likolo pour to comprendre le message en bien. Babi na so awa un jour na banja on a Luc 8 na verset 22. Babi si so awa un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples et leur dit oyoki a babi ni Yesu amataki na barque na ba disciples na ye. Pa ayebisi banga lobi. Passons de l'autre côté du lac. Ils gagnèrent les larges. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent s'élevant sur le lac. L'eau envahit la barque. La situation devenait périleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, Maître, nous sommes perdus. » Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples « Où est donc votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement. Et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Voyez, il commande même au vent et aux vagues et il s'en fait obéir. Alléluia, bananzambe. Tozo mona awa, ba disciple, bazalaki na Jésus-Christ, na kat na barque. Mais balobi, na moment moko tan bazo sala traverser na bango, balobi, tempête moko eyaki. Vent moko ya makase yaki eningisa ki bato ebandi ko ningisa bato baye ko na kati ya bato oyebi soki boza na kati ya je sais pas na boîte ou mu pepeye do bozo ningana kuna simba boy seku sezo ya do bozo ningana baye ko bazaye pe ko murmurer balobi mais Jésus alali su ndenge nini va dire ko mimire yango Yesu azolala boy azomona teke tongi to kufa azomona teke tongi to dinda azomona teke to komi perdu. Pourquoi? Parce que Jésus a lala qui n'a pongi. Mazala qui n'a wana mais a lala qui. Baye ko libala musi Jésus Christ babi mais Seigneur ozo lala ozo mona teke tozo ninga ozo mona teke mu pepe kote biso ozo mona teke tongi to dinda to kufa. Bible si biso Jésus Christ a la mukaki pe a pesa ki ordre na vent pe vent et ça qui nini et s'arrêta qui mu pepe ça qui nini et tikaki. Ce qui baye ko li na kat na boîte bazaki na Jésus-Christ mais mon pépé la ki bango. Mais loko la Jésus-Christ azaki na bango mon pépé sa kini e kataki. Boni biso pe ba chrétien. Boni pe biso bato tozo saila nzambe. Boni biso bato pe to yebi ba nzambe. Boni biso bato pe to te ya nzambe ke to kuta pe la makam. Mais c'est maintenant makambo ezo komela biso. Tango je sais pas quoi ba oppression ezo la biso et seigneur te ba kenzamba za na biso. Mais non ni to seigneur to sala. Kola Moussa Jésus-Christ. Bango na kat na boîte Jésus-Christ a lalaki. Mais après ba ningi se babi mais Jésus-Christ ozo la pongi boye tozo kene na kokufa. Yesu la mukaki. Pe après ça qui mitino na vent pe ça qui nini e kataki. Biso pe le lenge moko bana nzambe na bomo ina biso tozo représenter bateau a loko la vie na biso tozo représenter bateau a loko la ba domaine nyoso je sais pas ba misala na biso ba mabaya na biso makam na biso nyoso oyo toza nango toyeba kata toza na nzambe mu pepe koki ko ya
ba difficulté ko yiko ya bo position ko yiko ya mais na tant ba problème moné ko zala ndenge bana ba disciple bango ba lamusa ki Jésus Christ biso toza bato nyongwa ko kumisa nzambe ya ko louer ya ko adorer na kati ya problème na so parce que azawa na pembe na biso tant Yesu Masia ko yoka yoza ko adorer ye tant Yesu Masia ko yoka yoza ko louer ye ako se manifester ako se manifester mu pepe wana o ezo beta vina yo mu pepe wana ezo beta foyer na yo mu pepe wana ezo beta musana yo et ko s'arrêter pourquoi parce que Jésus est à tes côtés azawana pe azo yoka yozo louer azo yoka yoza ko adorer ye ako tika la silencier te ba disciple bazali ko murmurer biso pe bana nzambe de fois to baka mema kambe zo komela ngande ngapi mam na te yaka ngapi nam na sambela ki nzambe ngapi na zo la ba veiller de prière ngapi na zo la ba jeûne mais ndeli nzamba ko ko permettre bakaba boye komela nga oui fait komela yo parce que ba disciple pe na kat na bato bakutana ki na mpepe ce n'est pas dit que ceux qui yo zana nzambe nde makambe ko komela ote non makambo fait komela yo nde wana nde siko voix na biso foi na biso za ka tester nde wana siko foi na biso e komaka nini perfectionner alléluia bana nzambe nangi na yebisa bino na pokwa lelo to na moya lelo makambo ate komeli biso komi pose no ba question belebele te oh est-ce que nzamba alingaka nga est-ce que nzamba ayebi nga est-ce que nasambelaki malamu te non osambelaka no malamu mais seulement nzamba sara makambo en sa manière nzamba sara makambo en son temps et puis des fois nzambe asala makambo a répondre biso te na moment auto zlaka ya répondre biso nzambe a répondre biso te na lolenge opso tozo sengela ye nzambe ako sala selon ye des fois makambo susu biso tozo mona ngoma be mais na miso nzambe za malamu makambo susu tozo mona ngota musu mabe des fois banguna na yo bayini na yo batombokeli na yo bazo kansake bazo sala o mabe mais nzoka na miso nzambe bazo sala onde malamu ya wana ndeko mwasi nyo mobali tant makambo pezo komela na vie na yo komona kaka mabe te oyebite nini nzambe azo saela yo to yebite ndenge nini nzambe azo tamsu ozana problème ko zo sambe oza ko seketo bi nzambe likambo yo nazo sambela pona opposition oyo nazo sambela ndeni nzambe azo kaka te nzambe yo kaka yo ako répondre o mukolo oyo ko yeba te ako répondre o mukolo oyo ozala distrait alléluia batu ba seka yo batu ba finga yo batu ba loba n'importe quoi pona yo mais tant yo yebi ko zana nzambe yeba ke nzambe wana ayoka ka ba prière na yo ezana mukolo moko nzamba ko répondre yo na yo moko kuto koyeba sute ke osenga ka nzambe likambo wana nzamba ko sala na tana ye nzamba ko sala na manière na ye akosala ngo lolenge o biso to lingite tant so zo zela nzamba pambola ona tongo mais nzamba azo zela pambola ona minuit tant que ça que nzamba opambola na minuit nzoka nzamba azozela apambola yo na je sais pas quand na 8h du matin nzamba za bien na yo yeba que tant to kutana na ba mipepe tant to kutana na ba problème yeba qu'il y a qu'une seule personne dans ta vie ko calmer tempête na vie na yo il y a qu'une seule personne ezana batu mususu te batu ebele te tant okutana na ba problème linga okedaka devant Jésus Christ o louer o adorer parce que batu nyonso bakoya nzinga na yo muta o calmer tempête na vie na kozala te mais il y a qu'une seule personne Jésus Christ de Nazareth ye wana tango yo belela kaye ayoka kayo des fois ça ka semblant netazo mona na kati ya masuwa avant même kutu ke ba disciple bala musaye ye moko déjà na bonzambe na ye ayeba ki ke boite komaki na danger tant pe bazo la musaye alamuka ki pemba la moko tazo ki tana ye nde ba disciple akoma ko murmurer mais ozomona teke tozo dinda ozomona teke tozo oui azala ko yeba etant que nzamba yebaki biso peta ke bana nzambe nzambe makambo ezokomela biso ayiba difficulté ni toza nango ayiba oppression ni toza nango ayiba esika banguna na biso babatami ata biso tozomona bango te azo nzamba yebi bango ezana mukolo moko nzambe na biso ako s'élever. La Bible dit que notre Dieu il est notre rédempteur il s'élève toujours le dernier pour na koya ko secourir biso ni nyango oyo zo le kanango tempête ni ezo beta vie na yo tempête ni ezo beta foyer na yo yeba kezana mutu moko a te côté o azawana alika yo louer ye alika yo adorer ye po talisa ye ko zo croire ye po otalisa ye ke olingi na bolingo intérêt te ndenge bible lobi ni ne ko kabolanga na Yesu Masia ba échec ba maladie
to je sais pas oppression opposition non et là on ko kababson bolinga nzambete au côté tant toujours kuta na makambo to kende davantage to kende lisusu de plus en plus devant nzambe na biso pour total ça que toujours croirier pour total ça que toyebi kazali puissant pour total ça que toyebi ki azali capable ya kosala ramener na vie na biso pour total ça que il est la seule personne ya ko calmer tempête na vie na biso. Alléluia. Et ce n'est to kende toujours face à face devant Nzambe na biso na ba temps difficile ya vie na biso pona kotai c'est que Nzambe toyebi ke yo za Nzambe toyebi ke yo za puissant toyebi ke yo za souverain toyebi ke Nzambe yo za notre guérisseur toyebi ke yo za notre pourvoyeur toyebi ke Nzambe yo sa makam na yo na temps na yo pe la manière na yo. Alléluia. Nzambe za bien ba école peut traverser qui moment difficile na vie na bango masuwa na ezaka kama vie na yo mu pepo ezo beta na vie na yo zala mutu ko louer Nzambe zala mutu ko adorer Nzambe zala mutu ko poussa ne pas Nzambe na ba louange munoko na yo zala mutu ko confesser parole na munoko na yo parole de Dieu koza ko zwata na ote pona ko murmurer ko lukate ozwata na yo pona ko je sais pas quoi ko mitu na ba question belé est-ce que Nzambe peza yebinga est-ce que Nzambe peza lingaranga est-ce que Nzambe peza zo mona teke ngana saila ka oui Nzambe yebi ke yo saila ka mais ce qui va problème ezo koma na vie na yo eza po boma yo te eza po perfectionner foi na yo eza po otaisa Nzambe ke yo lingiye eza po otaisa Nzambe ke Nzamba za Nzambe na yo. Alléluia. Nzamba za bien. Vraiment to resu ko tanga mbangu na Job 13. Na Job 13 kuna pe to ko mona biso to yebi lisolo ya Job to yebi ndenge ni Job akutana ki na mikarata nebele na vie na ye. Alléluia. Biso to yebi Job akutana ki na ba problème be na vie na ye voire même moi si na ye. Ayebisa ki Job alobi Job finga na Nzambe okufa na yo tema pasi elekaki mikarata elekaki bana nyoso o Job abotaki bakufaki Job azwaki maladi Job bozune nyoso edindaki mais moi si na ye ayebisaki nini finga no kaka Nzambe okufa na yo voir même baninga ya Job bakome ko ya ko tala ezana batu so za ba problème bazo ya neti bazo consoler yo mais bazo tula yo en même temps bazo pesa o makasi mais bazo tula yo en même temps Job pesa ina baninga ne misato bazaki côté msusu ba yokeli mawa côté msusu ba choliye tala ndeko mwasi ndo mobali natanga ba problème c'est fier na ona Nzambe c'est fier na luba na Nzambe parce que batu nyoso o ba ko ya ko consoler yo batu nyoso o ba ko benga yo batu nyoso o ba ko tuna yo kokasateke baza pour yo kokasateke bazo yo kama wana likamna yo kokasateke basepena ka mingi bazo chola yo kangama no kana Nzambe pesa no ka confiance na Nzambe. Alléluia. Job awa baninga na ye misus bazai kwa na tuka Job vuma biso to yebi oza muta masumu te yo pena ndongo sambela Nzambe yo sambela Nzambe même ko leka biso yo peza muto jenaka yo peza oza intègre yo peza ba yebisa ki Job makamu nyonso bazo rappeler ye vie na ye na bonzambe mais en même temps bazo tchola ye mais ndenge ni makambo ezoko ekomeli yo Job bazo sabanga bina yebi eloko te nazana lisumu moko na sali Nzambe te soki ata na saki lisumu ngo nazo senga pe Nzambe pardon mais na conscience nanga nazo yeba te ke na sali likambo baninga Job bayeba ki na bango te ke Nzambe moko atindaki Satan ameka Job pona bango kaka Job ndem ta sala ki mabe pona bango kaka Job akoma ki je ne sais pas qui donc ba yaki ko tchola Job mais bazo sa ba ko consoler ye makampeta ko komela rapso na vie bato so bazana pona ko tchola biso ye penza sambelaka ye penza kasi le baraza musala ya Nzambe ye penza oui ye penza mais Nzambe na permettre makambo ne komela ye moko ebine ngasa na ye. Alléluia. Awa to mona Job na Job 13 na 15 na komaki yango awa Bible sibiso nini quand même il me tuerait j'espérais en lui. Alléluia. Awa Job alobi ataliwa na ko espérer ka pa Nzambe ataliwa na ko boya Nzambe te ataliwa na ebike soki ata na kufi mena lola na rozana sali na ngai ayebi ki ata na kufi mais na ko vivre éternellement avec lui na likolo. Pourquoi? Parce que ayeba ki asakine na problème mon côté ndeko mwasi ndeko mobile tant yo zaka na ba problème
Bados ba ga consoler yo, ba consoler na mitema mibale, ba ya raté au consoler parce que ba yo qui passe na likam na yo, mais ba ya au consoler ko mususu po ba chola yo, po ba seka yo, po ba lobake. Eh, na ye penza, oui ye penza, mais ça mena permettre ango, siko ye ndaza nanité. Parce que ba ye ko écoute na kati na boîte, ba kuta ki na mpepe. Alléluia. Mais bazaki na Jésus à côté, Jésus kutalala ki pongi. Alléluia. Biso tozo croire Jésus par la foi. Toyebi ke nzamba za na biso, toyebi ke nzamba za mokonzi na biso, mais tozo va na Jésus physiquement boité, mais ba ye ko li par contre, bango bazaki na Jésus Christ na kat na bato, vo même kutu Jésus alala ki pongi na misu na bango, mais mu pepeye la ki bango. Bongo biso ba o to mona kutu Jésus na misu te ka par la foi, tozo ba ke Jésus Christ za mokonzi na biso. So ba kambe komeli biso komi problème. Ndoko moi si, so ki kambe komeli komi problème, te yo kumi sanzambe. Kumi sanzambe. Alléluia. Toke susu na Philippiens. Na Philippiens 4 tuna sutoromona nini oyo Bible ezaliko lobela biso par rapport ya foi na biso. Donc biso tozali batu ya nyongo ya kokumisa nzambe. Tozali batu ya ko sanjo la nzambe, quel que soit battant au tozo le kanango, que le temps soit favorable ou pas, biso sengeli to kumi sanzambe, biso sengeli to sanjo la nzambe, to yembela ye, to adore ye, to do banzambe, yo za mokonzi, nzambe na kotika yo te, nzambe nga na yebi mususu te kaka yo, nzambe na pesi yo merci pour makambo ekomeli nga na yebi ke yo za wana pembeni nga, yo ko deliver nga ko kangola nga, yo ko longisa nga na bitumba nyonso, na yebi ke yo ko longisa nga, banguna na nga ata basanga ni 10,000, na yebi ke bakokweya bakoke 1000 tomba à mon côté, 10,000 à ma droite, na yebi ke na kozala tente, tout abato ko sanjo la nzambe, to sanzambe ke banguna na biso ata baye sambo, ata baye na nzela moko, bako na nzela sambo. Et c'est la prière o ezo bima na munoko na biso, na tant tozo kuta na bitumba, na tant tozo raconter ba difficulté, to tato la ke tozali gagnant, to tato la ke tozana victoire, parce que nzamba tiki biso te, parce que nzamba za na biso. Na Philippiens 4, na verset 6, cette Bible biso, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Tokumi sanzambe. Tomitia na souci te, toza na souci eloko moko te. Tant même, quand bien même to koti na katia ba problème, to ba kokumi sanzambe, to ba na ko rendre grâce, to ba nzambe merci. Na zelaki eloko songolo mena zui yango te parce que nzambe yo lingi. Koza mutako lela te, koza mutako tia ba souci te, to ozo tia ba souci. Ozwani na ba souci okotia. Mais lingo za muta nyonga ko kumisa nzambe ya ko adorer nzambe parce que tant ozo koza ko adorer même nzambe nzambe zo sel suma minene des fois tant susu nzambe akobombelo makama minene ko le quand même oh yo bande ko s'entendre nango tant susu yo sengaki nzambe je sais pas voiture nzambe apimelo voiture bien nzambe penanga na sambela na sengaki voiture mais les sous nzambe zo bombela yo je sais pas hélicoptère tout ça va ta ko kumisa nzambe alléluia balobi susu awa. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Ndekonanga. So ozo yeka na ba problème, na ba difficulté, ozo ima na place okum sanzambe, ozanga kimia. So ozo na ba difficulté, zala muta okum sanzambe parce que so ozo kum sanzambe na tanga ba problème na yo, okozala na kimia, mais tant yo mi kotisi sous na ba problème, na ba souci, na ba inquiétude. Okoya kobela pamba. Okokoma freiner, okoma bloquer alors koza makambe belé akosala liboso na yo. Tango yo komi kotsa na ba souci, moi ozana kimia ekozala te. Yango ba FCB so awa na tanga ba problème to zanini, bata ko kumisa nzambe. Soki tozo kumisa nzambe, tokozana kimia. Obi tango za ba problème, banda ko yembela nzambe, banda ko banzambe na lingi yo, nzambe na yebi kozala nga, nzambe na yebi koza mokozi nanga, nzambe na yebi koza pouvoir nanga, nzambe na yebi na kokele loko moko te. O mona ba moko esengo elio. Na bato bazokela o mawa ba biso mutoku tozokela e ma biso tozana souci, yebo utazana na souci te. Oui, ngamona zanga na souci te, yozokela na souci poane. Ozo soit na pona likamnanga pona ni.
parce que nga nazana esengo nayebi ke nzambe azosalanga makambo minene nayebi ke nzambe akorépondre nga na temps na ye nayebi ke nzambe azosala makambo en sa manière nakozala moto akolela te. Hallelujah. Nzambe aza bien. Pona kosukisa toke na Somme 3 kuna nde na clôturer mateya na ngai ya lelo. Na Somme 3 Bible ebisi biso nini? Na Somme 3 na verset 4 à 6 Bible ebisi biso pourtant ô Éternel, tu es pour moi un bouclier qui me protège. Toi ma gloire, tu me feras marcher encore la tête est haute. Alléluia, Nzambe aza bien. Alléluia. À haute voix, j'écris vers l'Éternel, de sa montagne sainte, mon Dieu m'exaucera. Alléluia. Nassi Salobi, je me couche et m'endors, l'esprit serein. Je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Alléluia. N'attends pas problème. Là, na kimia. Alléluia. Balobi awa. Nzambe yo ndoza bouclier na ngai ozo protéger ngai na tangwa pasi na tangwa bisengo tango bat bazo ima tango bat bazo sala makita contre ngai tango bat bazo tianga ba pot de banana nzela pona koya Nzambe yo za protection na ngai yo nde oko faire marcher nga la tête haute ndenga nazabo nazo tambola la tête haute parce que debi ke Nzambe azala nga ndeko mwasi ndeko mobali tambola la tête haute parce que oza mwana Nzambe parce que yo yebi Nzambe parce que o confessera liloba na Nzambe. Hallelujah. Batukuto baebi Nzambe te. Hallelujah. Batukuto bazo sala ba bêtise ebele. Bazo tamba na lolendo nyonso. Mais lolendo ali ko suka na ezala ba moment na ngo ko suka nango. Mais siko yo muto yebi Nzambe. Hallelujah. Bible lobi, il me fera marcher la tête haute. Nzambe nanga ko yonga ngana za toujours la tête haute. Parce que nazaka na assurance que Nzamba zananga, nazaka na assurance que Nzamba yebinga, nazaka na assurance que Nzamba yebi libota nanga. Quel que soit le temps, que le temps soit mauvais ou pas, ngai na yebi que Nzamba zananga, Nzamba tika ngai te, Nzamba yoka nga ta on a bonde la kaye. Pe na yebi que ako répondre ngai na makambo nyonso nga na senga Nzambe et déjà ebele si na moni Nzamba répondre. Oh na répondre te na obanga te pe que Nzamba ko répondre parce que Nzamba azarane fidèle. Alléluia. Yango esengeli ko tambo la tête haute. Alléluia. Al-Babi benapso awa, à haute voix j'écris vers l'Éternel, de sa montagne sainte. Alléluia. À haute voix faut crier. Zala mutu ako ganga liboso na Nzambe, ozo kubisa Nzambe, olobi Nzambe na zala Nzambe mususu te, soki yo te nani mususu. Faut ko ganga kanga pena des fois soki peva mo do molimo sante kotenga na bana ngako kubisa. Nzambe na nga merci na zala tete no yake, na za we no amba, na za toujours likolo et no ko ko kwesa ngai te. Nzambe na za do na za mwana le roi des rois, na za la princesse du roi. Do na lobaka ngo avec assurance parce que nebi ke na za mwana Nzambe. Et là, on va bangi sangaite, et là, on va lengi sangaite. Bino pe bat bozo yo kanga bandi baston mbali. Tant que boza na Nzambe, bon marcher la tête haute. Alléluia. Nzamba za bien. Vraiment, oh, nazaraki na ngoyo ya muke, pour la partager na bino tema, mikoleleke, bele, bozo tonanga mama sivi, nazali, nazo pema, na yakika ko pema, vraiment na pemi, na zui pimata na pemi, na yakina ba malaria, il fallait na milakisa ba malaria, et puis ba grippe, na ba temps ezali, ah, vraiment, to utaki na moi makasi na Kishasa, et puis na yeko kota na malili, yango moni ke vraiment nazaraki un peu bouleversé, mais nzamba sali grâce, yango moni apesinga makasi pona te abino vraiment toza ensemble bana kitambo nazoya vraiment encore une fois merci na bino batu boyoki ngai vraiment bo méditer parole oyo et puis bozala batu ko louer Nzambe tant ozana ba problème c'est vrai tant ozana ba problème des fois maloba kute ozanga opo bondela mais tant okute na situation wana zala ka mutu ko adorer Nzambe zala mutu ko kumisa Nzambe zala mutu ko yembela Nzambe zala mutu ko binela Nzambe mabina na ye po Nzambe na biso asepela Nzambe na o asepela pe akota makam yo vraiment Nzambe apambola bino tokutaki prochainement quand des nebseki no na kopema na na pemi vraiment na komi mo mate ya ibele na ko kotisela bino ngo po boza vraiment édifier tika ete Nzambe na lola apambola yo o yokinga na kombo na Yesu Masia amen. Oh mama mama na lobe mama telema bondela tolo na se